wolololo, j'ai ma balérin, wolololo, 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 Dembanza London TV, j'ai ma balérin, Babibo Bolanda Mingi, Dembanza London TV, 5 Nabino, animateur puissance, donc au force goûter. Et ça va ni par ailleurs, oui, 2 fois goûter, wolololo, wolololo. Ouais, donc on va toujours dire que quand on regarde de chaînes sur YouTube, on a toujours tendance et l'impression de comprendre les images qu'on propose. Voici ces belles images, c'est de Mbanza London TV. Abonnez-vous, de Mbanza London TV. Pagnamono, c'est Pelifort la chaîne de Mbanza London TV. De Brino original, on a plus besoin d'actualité. Bolandara de Mbanza London TV. Pour y avoir information bien et ça va bien. Allez. Ça va. Ouais, merci toujours, la confiance et la fidélité, nous sommes toujours aux alarats, toujours branchés. Bah bien, to kitina kasavu awa, to moni bon ba mbiaka na biso ma ya presse ba obiso pesa ka respect belé. Bah bien mon vieux tenu ko kuto ala na raison sous vieux na RTG mon photo mo to zoaka salanga bien. Mon vieux, bonjour. Bonjour, bonne santé. Ouais, santé ça va vieillir donc ça ngama bien ninga mon dimi participer à l'émission, il y a petit na yo 5-7 na habité non ve, tant yo ka 5-7. Par rapport à la musique, vous allez rappeler dans le cadre par rapport à l'Itoyi. Et ça, là, on est. Non, mais d'abord, on a encouragé, on a Salara, donc ça fait du bien. Et puis ça va tout poser belé, on a stress. Tu vois vos émissions, quelqu'un m'a dit une fois que et d'Arabatou, une façon de effacer les stress accumulés. Hein, et ça, là, bien. Alors, tu parlais de Rodal. Ah ouais, 5-7. Bon, demain, il y a 5-7. Bon, on a un petit dans le quartier. C'est un petit à la guy. Panabango. Caméraman est bien au soir. Alors, on a beaucoup inséré dans l'image. Panabango. C'est un petit bien, très poli. Alors, ça boulonne bien. Mais là, mon boulot trop. Son gars, on a organisé les gars. Yo! Ayembaka. Il y a des idées, il faut ça là. Comment on appelle ça? Couper décalé. C'était, il faut signer, mais on va plaire. Moi, il y a beaucoup de fans qui ont bois qui je te dis. Grâce à nous encouragé. On ne peut pas boire qui va accélérer moi pour nous avoir une oreille musicale. Alors aujourd'hui, s'il est en train de faire Moussalo, ça a communiqué avec Matiboy, pour bien dire, Azomata, un comité, na CP, na Kotapa Maestro Fabregas. Maestro Fabregas aussi, c'est un artiste. Ouais, musique, avant encadré bien. Talabori borna lemba, bandango kala na quartier. Po ya mabele na nga beta babala. Na yamba, beta babala la. Bango bala ki a petit dimi rodal. Voix na ene à moi cassé wanande. Messi na no bangile na epse mais yo calé un jour. Mais ninga bois cadence, ça me fait du bien de le voir comme ça. Ninga zo évoluer et ça l'a bien. Ça l'a bien étant que il y a carrière commune mon copie a secteur mon conseil européen ça y est à garder nini to atika nini ba oyo ba ki mike wana mabe. Non mais s'il faut le dire à Mukolo, c'est pas un enfant mais au moins quand même des conseils parce que c'est mon jeune frère. À la nana ba distraction té. Moi na mito ba tuba ebisa etege oza danger on a même te bon marabato. Ami Kitsana ya sa boulot na calmement, calmement. Ana gaz, oui, mais malem. On ne va pas na voyage déranger na ngoyete. Ne va tirer na voyage. Oh, on a un problème. À peine arrivé dans le groupe, c'est une nouvelle recrue en fait. Si je parle d'une nouvelle recrue parce que il y a autokota calamité. Donc azala kimia. Ba voyage c'est belé Fabrica ça artiste munene. A aucun dénaï va voyage. Et puis il y a Moussala naï. Azan ane na respect à ba kulutu naï kuna, bato ya kuti kuna, respect à Moussala et le wamuta simbate. Oh nyo sumsa sala ya mabe wana a doser. Oui mabe on y a sala. Na bien on t'a veillé Moussala le mora. Le ni na ngom veille. Na lo ba on a suki mission. Merci de nous Moro 5-7. Merci beaucoup Yaya na sepeli. Merci na tout bolanda au base na ngai. Chaba yango. Chaba plein. Chaba ne tomera jamais. O tout le monde na o donc ma belé donc to kolina bango donc ne sala kaka. Le beto pesa makambu boye. Donc deux fois ku touté. To pesa makambu deux fois ku touté mais avant to kota na ba travail na yo bien accompli na lo ba bien accompli par rapport il y a succès ko binisa. Mais 5-7 voyage ba tiki yo. 5-7 succès
na cible eza na nini ebisa biso na cause ya kotika yo eza nini te bon moni déjà n'expliquer ba tout bola nanga moni oza da Villanova L4 déjà dans l'icolo déjà nga na voyager na Villanova Julien Kudura zwaka makambo deux fois te donc nga na voyager na Villanova non na bois quitter na disque mais ce Fabregas déjà affaire voyager nga déjà dans na longwa kin na déjà Braza logé na hôtel moko VIP 6 étoiles donc véhicule bachele mutu kalibanda et compagnie kayo donc 100 disques na zongi bena mbongo na babilambe belé 100 disques ce qu'on a bois qui disques ce baninga bakei nga na yo comme te mapasi on sait que na distrait et donc na distrait donc tant que nous sommes sur le système à 12 wenge ka bazo kembiso na non t'es bon parce que t'es vitesse à Côte d'Ivoire na Brazzaville ça peut moi vela tolingo ka lobi na ngana boaka nano nde nazo bin saka bana Congo bana monde entier mama nanga ye lemba na yo ya et ça banili par ailleurs ba poto danse et ça ba danse puissé lemba na yo deux fois te oye otelemi a opemi lemba donc lemba ça biloko zo bin sa monde ko lemba na yo inspiration na lemba na yo et utaki wapi parce que mutu so la mungina tongo mingi azaka fatigué mutu so ka sali musala azaka fatigué mutu pe so ka sali système mingi akoma fatigué parce que yo inspiration wana mbala moko ya lemba na yo te des fois te base de ça ba biba kambo yo donc nazomona mabel nazomona ba Willy Tembela nazomona ba Joël Makambu nazomona ba maître Gims Zombie nazomona ba complexé di maître bazawana nazomona donc base c'est bien c'est une inspiration ne utaki wapi donc inspiration utaki d'abord na base nanga ozomona base chaba basoutenaki nga balaki na souci que oui na bimiselo ko mo boya bien pour bin sa monde donc c'est ça c'est quand il faut travailler et en plus na appui ya maestro Fabregas qui travailler yango sala la bimiselo ko donc ça biloko nzamba pesaka ça biloko uté pa nzambe donc deux fois te biloko uté pa nzambe deux fois te mais 5 semaines toyoka lisusu vraiment nengo bandango ti nengo sukisaki on toyebi ke oza bosseur ba crier belé za toyoka yango mais toyoka na nengo banda na cible puis nengo kenda na banda Fiston Ingani espoir de la jeunesse maître Chigose Juleli wala papa du squared lemba mama nanga ye lemba na yo ya et ça banili par ailleurs ba poto danse et ça ba danse puissé lemba na yo Bruno Max lemba ya lemba na yo toke oye otelemi aopemi lemba ya de Buranzale avant de commencer je vais parler la langue comme les pasteurs congolais toujours cadence on y va 1 2 3 4 rondo korobi shigibira kama kuna mapr na chikini onso na mboka nzambe mboka kende liboso ya lemba sikoyo toke ko forcer te des années par ailleurs donc merci félicitations artiste oui que batu musupe bazo boya yo artiste musupe bazo boya bosa mama boulot moko nga déjà soko boyinga c'est une promotion donc ko forcer ko boyika nga ba otiengaka donc sur la telle émission on a sagina chomi o azaka pas président Robino Mondebo abaki yo vraiment nanuté yo vraiment qualité na yo animation nanuté oye nanu za bana o bango bazo bokola te bon neti na nga mabete ba musu na rocha bango kate pour na fula bango pamba nga 5 semaines na ba mingi makamna nga mais so Fabregas apesinga des génériques na album na ye oyo des génériques maestro sur la boulot na bino yo ndima banani te nga pena da kondima nga déjà ba tout ba yebi nga déjà naza descendre à Monseigneur Macintosh idole nanga Isabelle Clinton donc deux fois et puis Monseigneur autre ndimanga na vona moni na palin abikete petit wana so boka ba lemba za mystique azo promettre donc ndimie po ye pa ndimio nga déjà na banda da kondima déjà de vous kala ba merci moi na baboya ka kasi te soki moni mutu akufi kwa kokola musete wa se kwa pamba donc nga na yebi so mutu akufi kwa mbome donc neti ba musu baboya ba Monseigneur donc so taleke mutu sala bien te asa musique à dringi donc c'est auprès du maître conseil d'abord liboso venant Tony Koko kutala cholo ba makambo bien awa donc merci na venant Tony Koko yene pena jour liboso na ya test pas Fabregas donc tana venant Tony Koko na oyo ki conseil a pesio wana venant donc alembarate ko pesa chaque jour donc tozala na et puis aza le seul journaliste au kabela $100 en plein concert vewana donc salamate talakara 5 semaines to yambi pasteur te to yambi artiste animateur to yo kalusu ba créer mususu te babiloko ezebele neti mikona so bwaka tika nga na bwaka na ngaye po ezatango na ngaye ali mwana ngo yeyo sasa bede yeyo mongongo nanga oyo ekoma pe ko binisa mboko yo toke comme un papillon voilà babiloko zoya hey esi na fungoli connexion ya ko binisa mboko yo na bandiko chache na musique ya Congo na naviguer
tala ndenge basanvole nabinisa mboko yo papillon awa comme pas oza ba biloko zo na disque donc deux fois douté donc base de chaba deux fois te ba biloko c'est belé album na album oyo ba biloko na sali za na générique msuko monango cible na sali ba biloko kwa ba ale oya ale fula mwedi wagalumba wagalumba mo mishikwe ha mishiku ni balala mayeso fabro widi metre papa na jezi mutumbi bwe ba fula mwe beta tumukaje aya bombe we mansambe arwago mugombonji wana zongo na base ya shaba ba pesa ba ya shaba ba pesa ngango wana ozongo na base ya sawa ya shaba ngapena profiter na pesa mbote pa gabi mbuta ba bien muzomba solo na kati ya d'urbain na pesa mbote na pesa mbote na patron nga de brine original na kati ya Londres wana vraiment ninga la toujours mais 5-7 c'est comme si batu balobi ba biloko mususu yo ozo yibaka ozo tindaka batu na yo ba kendaka neti comme un papillon wana ba bi 5-7 azwa ki en orchestre mobe wana ya na bitika bango nga comme nga 5-7 eza ensemble de nyonso oza comprendre donc ne babi na yiba mikolo na boka sune kamula mindele kamula mindele sune omoni kaka boye mikolo na boka kamula mindele donc on comprendre donc soki na boka sune comme ya bango na boka ba t-shirt ba yibaki déjà t-shirt frère nga Bouchou yibaki da t-shirt na tikeli yango donc la bandi carrière ne sika abuaka na ye t-shirt donc c'est un peu ça quoi et ça allait bien voilà mais si j'ai dit on a candidat au loba Obi ke Bouchou aibi. Mais ce totali na maison mère c'est comme si yo pour les cas qui wana étant que koko na bino zo ki moi crime be wana au Jamaïque azobwa. Ndetini te bo na screening. J'ai dit on a wena nzambe wana azobwa kango. Te siko soki abwa ka dans la retard. Jamaïque azobwa kango parce que formidable le 29 azobima. Nabité mais soki azobwa ka dans la retard nga boko ta na cible. Boko ta l'album na YouTube. Obetika cible mise à jour. Album au titre nga be comme on peut cible. Soko betu wana oyoka générique na boka déjà kala. Na kota studio wana na 2018 et puis déjà kala donc kala ngate. Soki pe ndeko nga be lokola Jamaïque po na nga mabete nga zo bimisa da monde. Jamaïque na yete. Mais quand même Jamaïque na yete mais par rapport n'expliquer banakin Jamaïque na yete nga na bimisa da monde. Jamaïque na yete. Vous comprenez donc déjà soki pe ke ndeko aya landi pe eloka ya mbiaka na eza mabete yo ne mbiaka Jamaïque oh te na nga mabete 5-7 sur la vérité sur la vérité mission na 5-7 yo mbiaka Jamaïque te bon c'est ce qu'on explique banakini bien na nga mabete hein c'est toi yo kanga expliquer nga pe la d'animation oyo na nga kuta ba oba ba da liboso na nga comprendre donc ndenge moko pe pareil nga na binsa da monde nga na binsa déjà monde yena na bwaki te azo c'est la bwaka comprendre ozo bata net le ba complexé du mendo donc jino chamala excès de swag parce que belai makambo donc ayi makambo donc nana bwaki te il faut bwaka nanu soka bwaki nde akoti pe na kata page nana bwaki te Joël la kosi idole les Bill Clinton sélection le mois Bill Clinton to kananu ke yo vraiment za mwana belé ya mundele ya lobi ye moto asala dendo mundele ya ko singa ke ya sala dendo po ya lia mo Kongo bichopi ba lie mo pende ba chinois ba lie lipabu bisoto lie ali babe bragata bra oh bon Joël Boss live avec makambo donc Eminem rappeur préféré complexé du maître donc des fois que tout est donc j'ai complexé du maître à base donc makambu j'ai donc makambu seigneur aboka na carte ya boye aboka na carte d'animation aboka na tous les cartes coin donc ce que boye bill faut là on problème monter donc voilà quoi des fois tu ce que boye bill c'est que on a pas monter on a besoin de président qui rigole base qui rigole na chaba wana des fois tu ma belé donc chaba ne makambu ce que boye monseigneur on a problème 5-7 ce que boye monseigneur c'est un problème mais 5-7 lelo maïso fabro Azuyo succès belé. Est-ce que tout s'attendre par rapport que ingratitude de quota parce que tu as dit que bino misa mingi ingratitude ne sera condamnable. Donc au monde n'engue ça wana rien à dire rien à commenter. Donc ceux qui battent ça la paix bongo. Ça m'a bêté. Ceux qui battent au bas ça la paix bongo. Donc ne frère na mobe bina filé ndeko na bina filé le bagi. So moni ministère longwa zo boya kota wuti. Bo condamné na ministère wana te. Donc c'est vie ya makambo akuta na ginango et pas leader na. Aussi ça no ba seda kapo bazala kana maloba oyo zo loba oyo. Nalgu na lobelo côté de Okatinga. Na bandeli susu bien na biboy. Maloba mo frère na bina filé to loba na émission na abiboy. Bo condamné na ba musicien te soka longo na orchestre azo boya leader neska wuti. Donc c'est vie ya makambo akuta na ginango nde saliki alba mabe ya leader na ye. Mais ndetinga bona biki na zalaki mutu moko boye mutu pamba. Mais ça comme ko valoriser nga parce que dans la TV bah donc maintenant on va expliquer bah la kiné na lobaki makambuke frère na bina filé donc
et émission mo lobaki na TV lobaki bo condamner ba musicien te so ba longo na ba orchestre ba zo boya ba leader na bango ça vie peut-être ba kuta na ba leader na bango ndezo sala ki ba lo ba mabe mais netinga mais so sala nga mabe te o sala nga bolam so na telemi boye ko bona na linzaka tina suki maître so na zo la maestro ce qu'on a mabe pour ani donc il faut na la toujours reconnaissant na ba bien fait oh po bolam maître le belé palanga donc maître le belé c'est comme si peu ba fan na ba zo ba ote par rapport à kagoul par rapport à chapeau parce que tentir nga la bio na identité tentir ba de ba ba identité siko tunanga ni voix déjà au moni donc sur da el calicolo déjà donc voix déjà sur l'accès 5 semaines donc lemba na yo ko c'est pas ça va attendre la tentir zone ici na yo tentir ezanango donc comme d'habitude ba ba mona donc voilà quoi babi mi ko to na mo donc bombana de yo na zo pesa conseil na musique no surtout na mise to Congo e crime zo boaka simba na to simba na poto kende liboso to simba na ndule to simba na poto kende liboso koswana kofinga bitumba ezana tina te wo to simba na ale simbe to simba na yaya to kende liboso 5 semaines to simba to kende liboso artiste musicien mo périté Watanabe aoti ko tomber victime il y a acte membre aux qui privé de le commis à public à bateau par rapport à vidéo to tambola étant que artiste musicien animateur ko lobani bon ndetina wana nga vraiment na lobaka naza bena mieux placé te pour loba makambo batou on peut monter za mukolo donc il y a ba responsable il y a ba responsabilité na ye donc nga mingi na ko lobela lemba biso da ba jeune talent to misika donc to kota ka makambo mo boyete otuna mikolo nde ba ko loba ya ba tem susu etanda obangi no kende ba terrain wana pesa glissant complexé du maître donc nous na complexé du maître jia ba ba makambo c'est le quoi ba Joel Boss live ba ba makambo junior donc junior kudula solide bazawana ba makambo ki donc lo baka mingi makambo na yo mamba ko traité donc le baka mingi makambo na yo na ebite soko lo baki atomé Boss live atomé victime na ndenge nini po nga na ebite on pon nga na ba circulation ba vidéo wana ba ko boy no peut to soutenir bisokaniti message nini o ko lancer pas fan na yo tout ba lingara 5 7 les man na expliquer bon 5 7 na bois quitter voyage za na côté non na bois quitter donc boss à la calme le 24 et le 25 décembre au Noge Bouk Atlantico bana Luanda donc base ba staff na ngatu ya Luanda bosala ka ba banderole bosala ba chante donc auto solanga na Luanda bolege belé donc so na bosani bino misusu so na tangi on tangi ndamu bosala na Luanda na kotanga ba comme na bino moko na Luanda na bo staff Villa Nova na Wambu ba les amis de Maestro Fabo ba do bino tout les frères de Fabrigas les news de Villa Nova bino nyo surtout bosé belé so na fa mo batnanga Junior Panda yango wana Junior ya la Aisha Lindo na bosani te ba nini Janeli Kenji MK Maître Bodissé yope yango na gege loboko na bwaki yo on poni Carla Choco Vicky Botala Junior ya la complexé du maître donc Joel Boss live sélection gang Mabele Chopi gang sélection gang Mabele donc peut-être il y a Nathalie Loko na Bruxelles na bosana te erré mariage na venanga ya Christian Bobo le roi Salomon ya bayiba na moto na Paris Jike Bukanga boza tellement belé ya bino yango sozo mona mbula be mapamboli ya 5 sebene moto on pon Joel Boss na medo kinkela yango wana pour pas contacter artiste na bango ba beta plus 243 89 26 58 699 ba beti wana plus 243 89 26 699 yope yango wana l'a dit ma belle patron Bakanza Junior Tchamala excès de swag excès de basket Bruno Max mon designer toujours solide Élysée yabino tu yangwana merci 5 semaines yabike to bombe na ngala déjà na déjà Chopi gang ma belle merci na ba très cher internaute nyoso ba o nyoso ba lingaka ba bien mon boss de Bruno original ba bien de Manza London TV c'est la boss na mabe moi munanga Marius Plafond ba Gérard na base Chaba wala Marius Plafond Irachoma na base Chaba donc base Chaba ne tombera jamais merci Toto Senga toujours s'abonner belé vraiment boando raté par rapport à l'actualité par rapport à m'inviter par rapport à makambo tout ando tchela bino toujours awa na de Manza London TV vous a toujours connecté pe branché 5 semaines ngama na suki nanga mais avant la suki ça na boire mutu moko yé vraiment azaka yé moko dans l'émission na boka ka yé moko et ba bien Gabi Mbuta ba bien Gabi Mbuta mwana muzomba so na kati ya d'urbain na peso mbote place aux alliés vraiment mingi rolobaka ke 5 semaines na parce qu'on a lingi siko buaka na boka les sous c'est bon toki ngeudi ya balumba ndili mwana mama na boka nanga ye pona binisa mondo oyo na boka nanga ye toki banili par ailleurs
Et bah poto danse. Oye, 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 otelemi, aopemi, lemba. 5, 4, 3, 2, 1.